Congo Révolution, Pamela Cheko, la double brassard. Toujours, vous êtes là dans votre émission Tout sauf rien, une émission qu'on parle de tout sauf rien. Ce soir, je veux recevoir pour vous, c'est vraiment encore une exclusivité dans cette émission. Je veux recevoir pour vous un sapeur, n'est-ce pas? Lui, on l'appelle Milor Fula Mamapata. Voilà, moi personnellement, on a mais après il m'avait contacté Pamela, on a besoin d'aller à l'émission dans Tout sauf rien, la Congo Révolution. Voilà, je veux recevoir pour vous, il est là à mes côtés ce soir dans cette émission, Milor Fula Mamapata. Milor Tsasa, Viviane Moussou. Boni papa. Kitoko, Kimi Ali, Yanzambe na Sepeli. Parce que déjà na binoka maloba kitoko pena ba Japon déjà na émission na téléphone harcela ki ngai Pamela Cheko na besoin aleka na habité oyo memela batoni pour mama sa pese kufa te na memeli batuka nde masolo solo po te kota magi mingi to lembi lokuta banane lokuta bazebele ongam na bango na za mukonzi na bango ndo na za pena mukonzi na bango nyoso na likolo tina senga te yo yebinga te za mabe te siko omoni Michael Jackson kuna États-Unis bamisu bayebaka ye te mais aza Michael Jackson te bamisu bayebaki te donc c'est-à-dire bato ozotangela nga wana bakombo wana banda kosala paragraphe tuna bango kaka moko toza niveau moko te nga asuma ba amer ba X5 na kita nango bakini et puis babilamba balataka na kini nga apesa ngo bato batapaja bango na kini balia bango ba 3 pona bakini oyo poto yebite o poto yebite ezaka ndenge ezalaka balobaka libanda oyeba mais oya kati bayebaka te donc bino bomona akandi libanda mais kati ezanga c'est moi mais siko yo meme biso ambassadeur awa na Congo Révolution na Tout sauf rien émission nanga émission ya biso nyonso na bike bato nyonso bazota la biso en ce moment baza branché balimba yeba elo oni meme biso ngana meme bino pena ya moza bilamba nanu forme pena za formiste so te si la te ngani ya ko sabay na biso to lata ngoti to tikate kitendi to tikate to tikate yango pe to kotikate mais siko loka na osingaka bana mai omoni nde balekaka balobaka makambo na bango na batele banini ba émission boyambaka bango bakosaka bino te forme eza faut coopérer faut salaka l'art omoni cop faut zala na l'art lobi osala kozana ba bureau ba entreprise nga sala cop na to beta kapa 8 ans na koksa masolo poto bayemba na banzembo boyoka kaka ngone nino boloko po nino yibaki te na te kabilo mabebo marabato on soka oyo kaka kala makambo nde ba mama na biso na kisasa ba oyo saka makambo biloko mabe okomi on batanga komola on bino siko ba saper bino tout bote kango bonga na Patrick ombre jaune akena pena te yesiko moni muto zotanga komona muto zotanga komona soko yebiseka ki na soleil na mapata yebisaka ki toi niveau monté naza polémique te naza danger te ba bateka biloko te ngaza restaurant même te ngaza mutabilamba sala mutabilamba sala te mutabilamba a coopérer a signer yoma à l'entreprise mais on est c'est notre conception te za conception ya forme eza bongo forme eza mutabusala faut te makambo soko zu makambo ofongoli net ba makambo ndeza boetondi siko départ kotaka kapo kotaka boloko bimi après combien de temps ça fait mbula mbale yango na libanda na beti 8 ans pene ya kokanga siko to kota 8 ans biloko tikala ki bien bazwaki ngai 180 na biloko bazwaki mbila kinena mo bimi na rien te na okuta makambo na tika ina idée na ngai za mbongo ozongela nga masolo ngo ya biloko mabe kaka bono kolia na ngai yango déjà dans une éducation na ko sala ko mama te faina que université te ngai te po naza déjà kino à la base et puis na une éducation banale dans 100% na ninga bandalu bandalu ngo ezaka nini ezaka pour teka biloko mabe te bandalu eza bandalu eza état d'esprit et fongolo moni neti bana lemba baba cousin na biso propre donc c'est-à-dire bandalu eza état d'esprit touti na ba mindele totangi na ba joëlité ba star minene baya ba Pepe Calé ba Kester ba Kofi ba vena so mon pao baya va na bandal pour bazwa lumière vi beaucoup kuna ba 80 quelque ya kota la radio kula vena so radio kula j'ai sali de loin donc moni ba vena so ba wera ba jibe wenge za phénomène sala bandal siko so to na ninga forme eza ba vena so ba yula balls ba vena biso ba vi wana tout wana ozomona yo obo ya ba Patrick Meka
Mais nazo bisonga milo. Papa m'a confirmé. Te papa m'a kufa pièce. Te papa m'a confirmé parce que papa ba balanda papa m'a nasima. Nga ko landa papa m'a. Ah, nga pe ba ko yemba. Te za na makamu nga wera pa yemba ngati. Wera pa yemba nga. Abuaka yo to yemba. Abuaka e komanet ko yemba parce que nga naza yoka ce qu'on a solo momu biso sala ka to bablo moto lo bato moni papa yemba. Na musika na sa mabele moni pe makimia viwana alingaki lateli na forme donc c'est-à-dire azobwa koka te polati komomo bakomi yoshi siko minga boka bango bongo elenge lamba bazaki na côté elenge lamba za banda mo neti boy po mutala ozomona neti babiloko kasi ozo ebisa babiloko nyonso za bantiba les ba Japon nyonso ozomona o nyonso oyo donc c'est du Japon yoshi amamoto étranger azati et puis za Chine te on a za bo monde na boye na za yoshi amamoto eza ya nini oyo eza ya nouvelle collection peso te kasi ba nouvelle collection on kolata no collection lelo o chose ya nini oyo moni oyo ya 2010 nazanga moko oui il faut mon yakala pour mon ancienneté na ngai on bilamba ya trésor ngando te trésor ngando te tuna nakotanga ko moi mutu te parce que ngana bango to niveau monte yozoboya bango te nga somba ba amer nga somba amer ba x5 bango ba no ba kenda kisasa te nga kendaki na beta bango ba kao de Patrick mega kenda tozali na ye na omoni mutu otangi na nga ko moi na ko loba te parce que ça passe donc yo moko so bengi na lobela biso tase na omoni nga na minito makambo nga sana poto bango basala ngoti neti nini osala nyonso nga na coopérer na beti forme ni ya Chine bango basomba Chine nga na chinois na za japonais nga na japonais soko lobi koza formi c'est faut la ta Japon kende ko somba na boutique au Meki et c'est te nga na kaba 3 conteneurs na bilamba donc c'est-à-dire bakola ta collection lelo ebimisiko pour collection lelo na on pas la bola ta on encore na ina bilo wakala donc ancienneté parce que fait beaucoup na mais siko biso to linga omona parce que moi kasi yango te nga na kola na forme ndenge kenda gezaki oye boye na mavali te nga na koya na mote na musenzi te wana ba musenzi te ça perd qui te rien wana ba oye biloko ezo finisa biso ba sape ezo bimisa biso ba illettré je suis pas nga za bien éduqué na tanga chic naza diplômé na yebo koma français na yebo tanga français donc c'est-à-dire naza ba principe vous savez combien toi nga na beti ba 22 ans on a mikili 22 ans on a 8 ans kasi kalikileti ya kapo ya cap na uti pe na bolondo pe na waka na bimi waka ma solo ba vient yaka ba vient biso ba yola ba tangela biso faut coopérer forme makasi momia makasi vi beaucoup la yembaki momia makasi forme makasi kara makasi nga sala masolo nyonso misata na fonctionner lupango na ça bien tous à niveau siko en fait ngai na personnellement oui je te comprends pour yo yebingate c'est normal pour du coup quand bimi boyo ba te yo mtozo kanisa yo mto kanisi ki nazo boya azondima bango quand même nan bakondima mutu te soki asombi amer asombi x5 asombi ba 3 conteneurs nga na kababila manga omoni nga na ba vina so ba star ba musicien oyo yebi nyonso ya Congo banda ko tuna moko ebiso ki moi qui suis nga na zanani nazo ebiso papa wemba kutu akufu yoka papa wemba kufi omoni pieso so tayi na clip moi papa wemba lata pieso vi beaucoup la lata nga adaila na pieso so papa kasi ntango koto so comprend hier ba boule oya boiti nzela ti siko lakisa biso ningo lati parce que te nyonso bon a photo yeba to la to mona pe ba kombo lakisa biso yoji oui kasi nyonso ayoshi asam na o nyonso ozomona o ba filet ba bloko tout onena boye na ebitm suna na ba 45 na nzoto nena oui na lopango nena na ma campagne tam suna Gombe pour so tchenga na ba zone mususu na kozo ata 15 ya balabala moko mais conseil gratuit Milor c'est comme solo on a pour autos à la cap déjà la prison oui j'ai payé ma dette oui j'ai payé ma dette envers l'état te na comme na ba niveau mususu parce que na sala boîte te na comme na ba niveau na sala boîte c'est pour cela forme commis élégant l'élégantité donc on sala on élégance et puis faut na la norme pour na globe la mamba forme te na ko sala te jamais on s'attendait te na ko sala te so na sala on paye forme te système ka ba système moi toujours
Tembalo bazwa te po na mayele misino sala ngo sikona ndeka mayele po bakanga. Papa maman kasi bakanga bakanga balemba te. Message na te na message na ngote ze sika mabe po nako tika te muto akende bolo ata monguna na ngana olinga te. Mais na grand buna ndinga ndal pena faut que na makambo. Tenda les arabongo. Ndal pena to abato ba idéologie te comprendre to uti na mindele na 58 mindele ba yeche biso na bandado to za lokwa demi Paris na kini. Yango mona to zara mwa ba idéologie mundo muto akofinga bandal c'est kaza ignorant yebi na yeti donc c'est-à-dire fois zonga na besoin ya maman na yesi kaza la kuna mais bandal on ezara nini eza demi Paris bandal yango mte pesa makambu bandal so tali ba mission nyonso akala fois ya ndal po pese makambu so tali pe mutu apoto so akeki fois kota na ndal po zo moi température wana donc c'est-à-dire nazo balikam o nga zo sala na yo sa aventure to monde na nga seleka ba biloko na kanisi za mbali boso ta musu ba téléspectateur ba masa nga to ya kini ya poto ba okamo me ba yebi ba na posa ba yebi ke mutonda leki bo po akata makambo parce que ngani mna katela ba one makambo bango nyonso oyo ozotanga bakombo zoloba wana do bakoya pe awa te ngakutu nazoyebisa yo ngakutu nazoyebisa yo parce que ngata na obeta forme na opeye forme na obeta bango bakao debout est-ce que ozocomprendre mama na oloba kao debout avant nakende boloko na 2010 na Zénith ya Wera boloko ngo salo bien te eza évangile ya mikili te eza komikumisa te eza bon te ah non mikili c'est faux autant ozo coopérer ngana ko coopérer te ba masano ozo boya bango ba makina bango bolo ah bakena bango zo mote ba la tabiloko eza ngatina te tala tuna ngani yo zo loba na ngai ko zo ke musala blouson wana eza 30 000 ozimbongo wapi est-ce que tu réfléchis ce que tu dis maintenant ngana oyeba nde totambola nzela moko te na bato nazoloba na yo nazoyebisa yo ngai so naosala naoke mosala so otuni bato nyonso bakenda mosala bafutaka bango 1200 1100 ofuta ndako olesa na bana blouse eza 30 000 yo ke soma ozwi mongo wapi tokanisa ti toti kokosa bato nazoloma so mpo na yebisa bango mokolo oleka na bavérité ils le savent te wana eza camouflage mpo bino bondima bango libanda mais na kati se ngai mpo na beta bango bakao debout de 2006 ti 2006 ouais c'est de 2006 de 2005 naloba ti 2010 nga ke cap badondwe ngana na boloko mais forme nga na somba bakosomba yango te parce que nga na oteka biloko mabe nayebi te sozo comprendre nga do bakopaye yango te ti mokili kokufa nga asomi na Chine te to jo moko bona kangi photo na tini ko batiki na nga te nga na kota na digana ya mamoto kuba yebi komo na nga te timba no na bebi sana ata ba 1 million na ngeko na kata palais 1 million d'euros yo zo kaka na sango nga mna webisa te zo te kama eza ba ça dépend te eza susu eza banzela po mingi babangi baboloko bana bakoli mamobele te nga na obanga te mpo nga na oyebi omoni kozala makila bangala eza bapie ozo comprendre donc c'est-à-dire bangala metoko ke 20 ans okeso te jamais nakoke bon omoni nakoyebiso ndeni omoni lelo ntango naye boye eza naye komi loba makambo na se dévoiler naloba makambo nde ezali donc c'est-à-dire na boyi triquerie ou tricherie moko boye batrike makambo baloba makambo na nsima mpo bato ta baya balobaka balakisaka na bilamba kosala yango te ntango toosala wana olakisa bilamba bazalaki nango te donc bazali na kazaka te baobanga bakazaka nanga nga kuna alatisaka na bato kasi ntango yango naoloba na oyo ya 10 ans passé donc c'est-à-dire eza lokola yo obetaki mwana yo mwana osikoyo akei kuna libanda azongeli na ndako azoyebi soka obeta yo ondima mwana oyo obota ondima mwana oyo boto betaka omesana na kobeta ye moto olesaka ye makambo nyonso osalaka mais sikoyo abimika libanda awumeli kuna libanda ntango azongi na ndako ayebi so mama na obeta yo ondima beta yo nabeta tro nalemba ti sikoyo nabetaka na oka ozomona collection elatami yango est-ce que vous imaginez loko ekozala combien te tikala libanda ekota te oyo eza ya 2017 nazo biso 2010 ezalaki avant boloko avant boloko ezali ekotaki ezali eza ebele ozomona yango te eza ya collection ya basket wana 1200 euros salaire ya motuti
Vous comprenez, chaussette déjà, ils ont 200 €. Donc, eux, déjà, ils ont le battu parce qu'ils ont talaka mukongo na ngande zabo. Vous comprenez on les oui, il y a le classique hein. Et on est ça selon là tu là-bas. Wana moninga na web solo moko na ba mise o ba yemba balinga ngati. Na biso pone. So na longo la vie na nga wera tam souve na nga mopao na héritier wata. Les restes fali na lomba po ala banda les restes balinga bilamba na ngati. Parce que somo kwa bwaki yo. Donc yo ni oza wana na ba sapé en son dimano mutute. Na mona mututa beta fu beta nga ka opona ndimi. Yo beti nga to kelo ba ko gagner ngai. Mais nga na beta yo. Na beta na salle, na beta na ba concert, na gagnant na mamutu. Déjà na ba affrontement. Na ba affrontement ne to s'affrontana. To beta na ba fara fat. Nani par exemple. Na otanga ba kombo. Tenga otanga. Yo otanga na ba kombo. Tenga na loba te. Yo zo loba yo muto mona. Tenga na otanga. Tenga ko otanga ko. Expliquer biso. Komoni to ko loba blabla te. Tenga na zo. Donc déjà ton ko loba ke nazalaka 10 ans quand même c'est beaucoup. Côté cap on loba ke côté qui présent Béni. Donc yo za na batu yo bi oleki bango. Par rapport à 2010 wa. Tilelo. Vous avez quand même les affrontements. Oui. Oui, nazo zela. Yo expliquer biso moto yo beta pona ko yambe pa. Na lobby na lobby. Na kotanga kombo te na biso ba oyo zo tanga na ba kombo wana. So na tanga kombo mabino tanga kombo moto. Est-ce que bango batanga na ba tanga kombo na? Natanga. Yo tanga. Par exemple, là ba sapé on na ebi. Yo tanga. Trésor ngando okutana. Mais keno ko tuna milo. Okutana. Mais keno ko tuna eti. Bama esopa na ba masanga esopa na to bongisa to mo pesa bambote. Beta. Iya ko sakana te. To sa maseki. Ya mene misho. Yebisa ye ata fingi alobi lobela to ko kutana to ko frapper na forme ngana oluke na forme machine te. 10 ans quand même c'est beaucoup. Oui, il faut comprendre parce que ce moment était na 10 ans passé. Oui, il faut na bimisele blo wa kala parce que ba vie a poto kala bimisele forme le lota za na monte. Asombi on te mais c'est pas pour rien. Te babilo ko na ba la te za Chine. Nouvelle collection. Mutasombi nouvelle collection à l'heure actuelle je te parle. Mutasombi nouvelle collection ezati. Na Yoshi quand to beta biso basati na mo nouvelle collection ezati. Pourtant basomba na kina collection na mo eza o eza pa na biso te. Siko nini na ndimondeni. Yuzo ko sabat na balaba donga pe ngo ko tsana kata mulongo azoba. Mina zo polele chemise ok na yo chose filmer somba chemise wana eza forme to somi de lit. Est-ce que tu vois la différence comment tu comprends la différence donc wana eza lit ezate ke nga na 900 € fona ba filmer nga na payer lit ya 900 € na ya mamoto ba monki na pera na ya mamoto mais siko po bimisa mo bimba bo fo bima na ba 6000 7000 monta la biso ba lo ba mais alate la maman ko fala la biso biloko po moni ba est-ce que yo mona ka ba kasi yo kangai merci na linga okoma na point wana parce que mon ngata na bibolo na pexé bango nyonso ma est-ce que mona bango basala suma mo balakisa na suma lamba na gang na yesa moko na moko na lingi ko mona bloco wana ti ti lelo pe batika basala ngo ti so ba ko sala ngo peut-être bino ko inciter bango basala mais au fond de même au fond de même ba olingo sala ngo ti parce que ba bi que moi j'aime pas ça. Parce que yozo la sabato yo yoza saper faut la tsaso ba biloko tinga ko la sabino biloko ngana na nyoso o ngana omoni nde na boy na uto somba bilamba sikezali na la tinga ko la ta oui faut la beto bilamba 2010 pour la yo véritable forme ici de route là tinga ba bilamba za mama no te parce que omoni biloko bino bola ta ba koma ngala ta biloko ba koma ti ba biloko bola ta ba koma ngala ta rappeler no zo mona te kasozo mo te ba Chine bozo potana ka biloko ba Chine wana ezo pesa to ba corona yo lingana za corona bana nga ba otika na nani et si ba biloko ba ola tane uta ba Chine baza ba corona ils sont contaminés. Mais bien sûr. Nous arrivons à la fin de cette émission. Donc le bara toujours dans le bara tous les jours que le propos tenu n'engage que nos invités qui sont de le bara nyonso qui sont sur le réseau le bara linga linga ngana kina nga bongo omoni nazotanga ba kombo ya batu na ndenge ya mabete par rapport à éclaircir certaines choses. Ouais. Alors expliquez biso na expliquer bien. Papa Wemba Zalaki akufi obe lambo ya lataki yango menga na bikeza yango te eza ba bulbul ozoka te eza ba bulbul tala ngomona alata ngo oyo na omo ba nonzi ma Papa Wemba mais nani ma Papa Wemba te pour na ngamo mais poza Papa Wemba nani ya avalida ba ninga na ozobo nani na validaki kesa yemba bango si yo yebi Al-Qaïda bani mais nga na sala ku te kiri na Tchétchénie na kini we rabwa kabisu na Tchétchénie Al-Qaïda
Ah, mais ozoba comment tanga toza ngana massa mokolo eloko wala ngam to bande ko fon avant ba on ba ya ba uta ba Suisse kolo eloko na na yebitanga komo na yo mto koyeba na yo zolo ba makambo zotanga ko mbote kasi on azolo ba omoni komo te kotanga ko ngana kotanga ko na grand prêtre ya ba prêtre ya osakana te na ko saute milimo te baso polé les sans diamba sans bagne sans lotoko na so makas na ba yango fort. Donc c'est-à-dire na ndenge esprit bien na ko sauter na zo biso pena na zo talo na misu na ko sauter na ko saper ba massa te ba ça je peux pas confirmer parce que on traîne pas ensemble mais oyebi quand même la cause mais biso nde ngane na kotsa ba esprit na nga fona beta ta moi de latmo ouais mo kocha pelo ka zo te wana te ponga na te kana zula on de la on a pera ba forme et on a somme ba amer pour ba sombi yango te yo zolo banango gagner mo pa amer te o pa X5 te o kita 3 fois kinité o kaba 3 conteneurs à bilamba ngala ba mission tout o boyo ka na kombo danger na pa bilamba na ba lata ils se confirment ba o confirmer bino ba mo non ba saper cause à saper au côté de l'esprit ba mili mono to ba il faut noir ouais faut en moi tante misu ba tchaka na bango te ngo na ba lobaka lobe te misu ba melaka ba lobe biso te ka melaka oyo yebi bazapelele ba bayaka na bango netine attends tout sauf rien donc c'est-à-dire au moins net non que nous musika net na massa na ngamo boye massa nga banda te na bina ba bato yo yebi o ba kenda pe ba sango ba beta pe mkeya moko ba vebele ba beta on otanga ba komona ba te tout sauf rien sauf rien biso lo ba nyonso ya lo kwa na kotanga nani na kotanga massa na ngai pichuka buiku capitaine ya bandal amilano ko beta moi taf na nenga nzambe nani so bazebele naza pe na massa na ngai na mutu na ngai pe moi juju donc c'est-à-dire nous sommes arrivés à la fin de cette émission un mot de la fin ouais na kolobaka liloba suka bon ba massa na polémique te ya koganga te bamasa na polémique te ya oganga te ngana yo yebisa bamasa na ba vie na ba petite na ba ya mikolo batu nyonso baleki bandeko ba mama batata c'est-à-dire totika okosa bato ngana leki na lobby oya Monica lobby ka leki nga aya olobala nga face maintenant amer asombi X5 akabi 3 conteneurs bilamo nga kabela ba na Kisasa pona tika sonanga na kinti lelo balata ngo et puis tina miki balata na defsa batu bilamba soka sali ba norme wana nyonso et puis elanga bilamba shinti po soko elinga bilamba 2010 autant na mona mwa bilamo bo somba ça va mais soko elinga ka de 2010 nga na zaite na ondimo te do stade faut ça na norme nga salaki toza la logique parce que papa we mana biso moko lo bango fu beta moi ça makasi voiture makasi forme makasi mamuto ngana koki sawa donc c'est-à-dire oya Monique olobaki aleki pour naza lola na bango paradis na bango ya bilamba donc babe nga devoir de mémoire 7 jours de la semaine donc Poutine le véritable donc c'est-à-dire masalanga juju monga na lembo na bayebi na parti le véritable Poutine c'est moi comment c'est le te comment nanga c'est quoi c'est le mutazonga pana azonga pana nga tonight ouais ça nga babe nga Abramovich congolais masa mo ayembeli yango jomo ba pesi yango apesi makambo babe nga Abramovich balongola Abramovich ba pesi Poutine ngate mona mpesa net mapatanga te wera mtapesa nga kombo na pina nga de la folie. Merci. Nous sommes arrivés. Que ça va titre tenga na luka et ça va titre babe yango titre no fait ba peso par rapport à ba mérite na yo pour nga na betsa na wera concert na futa 25 000 euros pour la bête ça oui concert na poto si tu PC non ezali so la non naza nango so la so dingi na ko tinde lo na nino tu vas voir que je l'ai il y a des na ba preuve tangible ne to ba en français preuve tangible irréfutable donc na suka émission na biso mama kitoko yime na raté merci beaucoup kitende ko silate kitende zala solo Duche Kapanga. Merci de m'avoir réalisé, n'est-ce pas, cette émission. Merci beaucoup à Michel Gombe-Aigle. Merci beaucoup à Popol Mopasoula, mon confrère. De gros bisous à tout le monde. On se retrouve prochainement toujours dans cette émission. Congo Révolution, Naza Awa, retrouvez-moi ici. Congo Révolution avec votre émission Tout sauf rien. On se retrouve prochainement toujours.
Yamba bango vraiment, yamba bango. Les propos tenus n'engagent que mes invités. Mais si, alors, yamba si vous avez bango. besoin de Je vais passer, venir. n'hésitez pas de passer. Je reviendrai. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas de le faire. On est de suggestions à faire, n'hésitez pas de le faire, n'est-ce pas? Pamela Cheko, la double brassard. On se retrouve prochainement dans cette émission. Tout sauf rien à Tolobarani. On continue toujours avec des exclusivités. Alors, moi je vous dis de gros bisous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup, au revoir.